Karine Mokonzi adendaka. Sandra Mulub adendaka te talaye kuna sia. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi adendaka. Sandra Mulub adendaka te talaye kuna sia. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Iglide, Kabongo. Mama YouTube adendaka. Karine Mokonzi adendaka. Autorité morale adendaka. Sandra Muluba adendaka te talaye kuna sia. Bon, ngai na voté bolingo ya Karine Mokonzi na centimètre. Na fandi 2 semaines na zako kanisa. Na lobi te. Karine Mokonzi ye alingaki centimètre. Centimètre alingaki peye. Na témoignage ya centimètre aloba kolinga na balingani. Bon, ezalaki témoignage te. Ezalaki kopopula. Kokoma na ndako ya Karine basangisa nzoto. Elingi koloba Karine Mokonzi tango asepeli na centimètre na beauté na ye na ndenge azali pe sakuta ye. Alors bolingo ya Karine Mokonzi, bolingo ya mwana mwasi oyo alingi mobali na ye, soki Karine Mokonzi alingi centimètre na motema moko, en tout cas faut kotika ye parce que aguta ye, parce que amlola ye, parce que balingana. Karine Mokonzi adendaka. Mama YouTube adendaka. Autorité morale adendaka. Sandra Mulub adendaka te talaye kuna sia. Bapekisaka mwana mwasi tu atomba moureuse. Oya guta biloko nyonso j'ai complet. Bolanda même yana ye Myriam Mokonzi aloba yango bien. Soki azwaki dondi ezalaki po approuver centimètre. Donc, nyonso wana ezosala parti ya bolingo. Donc, azwaki dondi po approuver mobali mosusu te kasi centimètre. Alors, yango wana eza kolakisa Karine Mokonzi en tout cas alingaki pe alingaka centimètre. Centimètre pe na kanisa alingaka Karine Mokonzi parce que tango akende kuna na Congo atikala kobima na bafille nyonso te oyo bayaki epai na ye. Karine Mokonzi adendaka. Autorité morale adendaka. Mama YouTube adendaka. Sandra Mulub adendaka te talaye kuna sia. Soki centimètre akitaki pasa la promotion ya musique ne. Atikali ko popula Karine Mokonzi te. Atikali ko bima na basi wana te. Elingi koloba centimètre azana amour azana considération epai ya Karine Mokonzi. Yango wana na vandi na lobi te. Soki vraiment réellement bolingo na bango ezali ya kokontinue nga na kondima kozwa lettre na compte ya famille ya Karine Mokonzi. Nga fo na zala tango centimètre akopesa lettre. Donc bolingo na bango na voté yango. Na voté yango. Bien sûr na retard mais na voté yango. Karine Mokonzi adendaka. Autorité morale adendaka. Mama YouTube adendaka. Sandra Mulub adendaka te talaye kuna sia.
bandeko botala malamu Karine Mokonzi avant à présenter centimètre na live si babanda kokutana si basolola centimètre soka loba pe na émission keni piana basolola na bango na centimètre elingi kolakisa bolingo eza kaka botala Karine Mokonzi alinga centimètre etanke mwana mapa oyo bino nyonso bozobenge palala boulanger Karine Mokonzi ayeba même pas ki centimètre aza na biloko nyonso wana oyo tomona na émission ya bandeko mosusu mais alakisaki bolingo na ye alakisi bolingo yaya na ye Miriam Mokonzi atémoigné même ndenge baboyana azalaki na bolingo yango aza dondi pa prouve ye bolingi lisusu balakisa nini fo koyeba bolingo na bango na moni mabe eza wana te bino bokolobaki ndenge bozodiscute ndenge bozoboya centimètre po modèle apopola Karine Mokonzi non pa nanga bozoboya centimètre modèle bino bopopula centimètre yango ezosala bino soni Karine Mokonzi adeyendaka mama YouTube adeyendaka autorité morale adeyendaka Sandra Muluba adendaka te tala ye kuna siya bandeko boyebi bolingo oyo ezalaka lokola ya Karine na centimètre ezalaka bolingo ya solo balingani basali basangisi nzoto mokolo kaka bakutanaki babandi kosala batele réalité balakisi bolingo na bango tala ba âge na bango tala ba beauté na bango balingani sans intérêt Karine Mokonzi abi kaka oyo azalaka na poto aza kutu na makambo na mbila me nalingi ye kaka soki biso nyonso tokokende lubwaku me nalingi ye centimètre pe ya lobi non nga nalingi ye même aza mutu barano même mokilei na ye même apopolaka famille na ngai roi de la forêt mais nalingi ye kaka babolingo bongo na kosa bino te ezali babolingo ya solo ya makasi soki ti siko baza na bolingo bolandaka te baguerre wana parce que bolingo eza na baguerre ndenge wana bolingo oyo ezonganaka na baguerre obi eza toujours ensemble na baguerre en tout cas fo kokeba na yango Karine Mokonzi adeyendaka autorité morale adeyendaka mama YouTube adeyendaka Sandra Muluba adendaka te tala ye kuna siya bandeko faut qu'on réfléchir bien eza likambo ya sentiment eza te ke Karine Mokonzi azoluka chroniqueur moko siko chroniqueur yango apopula ye bolobi te tolingi ye te eza te ke Karine Mokonzi azoluka mutu moko basalaka batele réalité nsima nango bolobi te oyo ndenge apopula yo non azonga te eza te ke mutu avanda na ndako ya Karine Mokonzi siko bolobi te ye kozongisa susu na ndako te tala makambo asala non oyo ezali kama bolingo ya motema babolingo na bino nana kontrolaka yango mingi boza wana bapapa na bino bapekisa bino kobima na fiyo te kobima na mwana mobali yo te me ntango bolingo se kenda ntango guta lisusu kosangisa nzoto oyoka yango vraiment kotala ya pamba ozotala ye oza na esengo koswana ozoswana na ye ezosala motema pasi oza na mawa yoka bemotio ya ndenge na ndenge wana eza bolingo oyo ezali na centimètre na Karine Mokonzi yango bomoni Karine Mokonzi aposte na Facebook na ye alobi lelo nazali triste bien sûr ya koyebisa bino likambo mosusu me ngai lokola nakotaka mbala moko na motema na ye namoni centimètre namoni Karine Mokonzi na mai na miso nalobi te Karine Mokonzi adeyendaka autorité morale adeyendaka mama YouTube adeyendaka Sandra Muluba adendaka te tala ye kuna siya yango nakoki kotika te Karine asouffrir boye parce que oyo yalingi Karine azokipe te ke centimètre azala na ndako na mofleri po bolingo nalakisa yango sans mofleri mais Karine Mokonzi aza na mayele amoni ke centimètre même aza soki ndenge nini mais aza homme fidèle soki aza na mwasi moko azalaka kaka na mwasi moko amoni ke centimètre aza moto ayokisaka ba exsonité
bien sûr modèle à populaki modèle à salaki pas na bino bozomona ngo grave mais pas nanga eloko na yebi ba sentiment ndenge kendeke na yebi ke eza gravité ezali kaka pilipili ya ndongo zintende na lobi malamu ko popula Karine Mokonzi ya ba popula na sentiment ezalaki kaka pilipili ya ndongo zintende kanisa skoli ya pilipili wana na mwali kaya tona kisala kindeki esalaka ndenge nini wana foko tuna papa matondo na mama 5e vitesse bango moto bazolia yango mikolo Karine Mokonzi adendaka autorité morale adendaka mama YouTube adendaka Sandra Muluba adendaka te tala ye kuna sia en tout cas oyo aza déjà tomba mauvaise to aza na molongani ayebi eloko eza bolingo to aza na mwana ayebi eloko eza bolingo to alandaka bafeton ayebi eloko ezali bolingo yango wana Karine na centimetre en tout cas foko tia bango kimia soki bakozongana foko sala volonté po soki Karine Mokonzi azalaki mwana ya mundele papa na ye mundele même azalaki ya mutu mwini abotama na poto mama na ye mutu mwini kaka ya congolais balingaki batika ye asala volonté na ye parce que ezali bolingo oyo yazali nango na motema voire même mama Charlotte ngana za sir lokola aza mama ya bamolimbi ya bolimbisi atala makambo ya Karine Mokonzi atala motema ya mwana na ye naza sir et certain ye mama Charlotte na ba famille ya Karine Mokonzi mosusu si balimbisaki na bango sentiment yango wana bino pe fo boyebake Karine Mokonzi adendaka autorité morale adendaka mama YouTube adendaka Sandra Mulubu adendaka te tala ye kuna sia na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.